Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, il se vous abonner, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Bonjour, voilà, Bisso Tokoti. Soki ope okoti, Sarande Tolobaka, moi respect na Kanga Dadi, c'est-à-dire Zwakiti Vanda. Sozala Moussala, Tobandi journée ensemble, Tobandi journée ensemble, c'est-à-dire faut en esengo, Omoni Mukola Lelo, faut en esengo, faut koumi sanzambe, Omoni Mukola Lelo. Parce que c'est pas facile. Ils appellent la makasi na yote, na makasi na ngate. Donc, potokuta na boye, c'est que nzambende moudia, c'est-à-dire ça na plan nzambe. Alors zala na esengo, banda journée na yo na koseka, banda journée na yo, tape na moi, luka kimia mo na motema na yo, luka sengo mo na motema na yo. Banda journée na esengo, yo zamana mo mingi. Longola ba souci ola yaki nango, longola ba colère, bani. Baka mususu, yogoza soin kaka yango moko. Kokatete ke makambo yogoza soin, si yozo tia suscité. Ko tia suscité, longola ba, ma muso raisonner lobby, boaka yango. Tu sais qui, du côté moko ya mabe côté, c'est-à-dire côté ya yote ya malamu, boaka yango. Donc, il faut qu'on a toujours la positivité, il faut qu'on a toujours les bossos, n'habite ça va aller. Donc, ndenge au moninga boy, il faut se faire. Changer pleinement humeur na yo, c'est cas, tout solo là. Kanga Dadi ça la rapport à bino. Dans le bar, tu prends branche aux émissions, bah responsable, ya Mikolo, ya ba parents. Dans le bar boy po. Moi là, mon cœur on l'a l'année pongi, on a ba émission sur l'émission ba la miki. Moi mon cœur on l'a l'année pongi. Abika je na tongo papa ko sombele lipa. Maman ko zo soin na ye. On l'a la pongi. Ye tali ete do ye kolia kaka na komela esili na kosakana pona mwana moke. Mais ba parents comme ce qu'il faut yonde faut le que lasko mwana na lipa. Yango no moni na lo bakoze émission ba responsable parce qu'il est responsable à yebi loko kosala pona bana. Vanda to solo là. Je profite, il y a repé ça tous les kangadadistes Bambote partout dans le monde, le Sira Bozali, Nzamba Pambola Bino, Mokona Lelo Sogomoni Yango, Lobabinara, merci, Koumisa Nzambe. Son ans abonné, na biso te abonne-toi, c'est gratuit. Bon s'abonner, na Tolobe la vie, je crois que comme ça, Mbana Liboso, Ota la biso, Boye, n'hésitez pas, abonne-toi. Ou raté, bah, émission la biso sous-souté, nous sommes ça les bandes comme là au s'abonner puis au cliquer au moins on va la séance ndindo on abonner à biso puis ça nous les apprendre la notification nous sur zoya et bandes comme là des baninga basala déjà tout le bateau dans Kanga Dadi ba zala décité et puis batikala en soko kotiawa au kotikala n'hésitez pas voilà alors merci Nabino ba obozo pesa biso matoi ou pesa la biso Bamatoy na bino, merci bino beaucoup de tradition banda ko na bino, banda ko ne pamboma. Banda ko na bino pamboma, bozangelo obiete, elo ko meleza ngate et puis ndozo bima wana ndozo landa biso boye. Okuta na pena lisolo pour le bibi obeta biso témoignage, to comprendre pena que non en tout cas Kanga Dadi et ça musalo. Quand on déjà ba rôle belé hein. Tolobaka awa ezaka rapona ko take batute mais tolobaka rapona toteya. Ce ko bateya na nenga obonde la batute faut que na ndenge makambo ezali faut bande makambo ezali voilà merci na Alain Katola MG Katola l'artiste Alain Katola merci na yo sans yo mawatro Emile Bamba de Zurich merci Didier Yi merci et merci encore na président Victor Kapesa na Munich wana. Voilà, on dit bazapena bakolo Kanga Dajo.
Soko koti ane alobi partager pour tout meka ko panza mpoke ya sujet na biso ya lelo. Lelo to relation nini? Ndeko moko abengi biso aza kolela. Aleli makasi. Donc ça dit alobi trop. Mukolo kolela na ye, omona ye na mai na omona ye ma miso ekobi matene omona miso ekomi rouge, omona ki façon zoloba. Il n'arrêtait pas de parler, de nous expliquer makambo azanango, makambo belé, oyakuta nango. Bisolo zandini. Moi si na mobali bazana ndako. O abeti tout solo mobali. Moi si mobali bazana ndako. Et ça dit que camarade à mobali bisika zalaki babimisi ayi na ndako. Babimisi na ndako. Anda louer chambre, babimisi. Ana place à kokendete. Alors, moninga na ya lobite aye na sona madame nanga na yebisa ye. Bango bi azaka bomi bayelo na ndako. Jeune couple. Na sona madame nangai na meka ko bisa madame nanga. Soki akondima comme ça to joyeux au bata moi panzi. Et puis zaki na hiver, maman be mi ça na hiver. Batata ndo ba anko, batata ba parler ba lanko. Akozela pendati été bombesili. Ale so ko ngara o hiver e bandir na malinde bandi ko chauffer wana. Ale mba monta djouja. Alors ndeko a trouvé bon à l'hôpital, fona kende. Ko sona mo sinangai. So mo sinanga ndimi comme ça na joyeux pour quelques jours. Il kola koloba oui non avant. C'est important. Moni awa to ka koloba bikamune sa bi to koloba bi biso to jijami ni ba fait. On a billet kola koloba oui non. Aya sonna moi si alobi ah, c'est quoi boya pour na combien de jours? Habité a epsinga que le temps de la chambre. C'est-à-dire que tu vas avoir une semaine, puis le mois d'engouement. Ndeko oyo na mawa na mwasi na ye ba oki mawa habité bazwaye aya. C'est pas ça moi bilo mo ebele bilo mso simsi nde la kaka. Ye mobo aye ko bomba nzoto e pa ya moninga na ye. Et on y se salami. Nde bavandaka. Ndeko na ngala ndelo très bien. Ande mission bien. Ete ayo poto kenda ape pa bato. Oh la musique a fourmi to la rapé pas battu. Et le goza faux. N'est-ce pas bien rola la pas battuté. Rola la pas battuté. Le bateau sous par exemple. OK, mboka mo mutu tam so zaye moko par exemple. Ah bien non, mais na na moi respect hein. Rola la pas battuté. N'est-ce pas bien? Bachande konandako. Bavandaka. Ba koma bango misatu na ndako. Une semaine eleki na nous chambre zomité a aucun de wapi. Nous chambre de zomité. Bazo vanda. Bande konangana Sabino. Moi si sera lambi biloko. Parce que moi si ayebi cuisine, moi si ayebi ndako na ye, ayebi cuisine ndenge zali, ayebi makamiosto. Moi si sera lambi damage na ye, atie biloko le kola mesa, balé bango nyoso bien, très bien. Moi, les jours suivants, parce que on n'a pas tout à à Bilo, Boyebi, à Bilo, on commente, Balamba, dans 2 jours, 3 jours, on soutient la frigo, voilà. Moi, si tu as acheté Bilo, il y a moi calculé, tu as dit que où a acheté la frigo, où tu as le tour, dans 2 jours, par exemple. Moi, ça, on tient Bilo, balé, si. Et si moi, ça, on va s'en aller, s'en aller, cuisine, des alara. Cuisine nous fait la propre. Et bah ça la saleté faut la rater. Moi ça coûte à beaucoup cuisine n'attends pas moi ça la cuisine est toujours propre. Et là moi ça la mité. Mais moi ça ont remarqué que peut-être moi la talara il y a pas calcul la mission. Du donc faut personnel. Moi ça remarqué que par exemple parce que moi si mon travail cuisine natika qui 7 missions. To 8 misuni. To 6. Au Sénégal, il y a 2.
Mais, moi, si je regarde mon temps, mon ami au bout, tu sais, qui, oui, mais ce n'est pas mon et tu as les 7, tu as les 6. Voici, Azo comprendre l'été. Moi, ça tourne au bal. Au-delà qui, Nabuto, Bimaki, Nabuto, il y a qui, ôté. Parce qu'on parle de moi, maintenant, Zalaka. Cuisine, mon musique, ça dit, faut, autant bon, la couloir, au chambre, autant bon, la couloir, au fond des portes, à couloir, allez, au continue, au fond des portes, à salon, au leki salon, au quai sous la cuisine. Parler à l'ennemi. Et on va parler à chambre et salon, mais de salon, tu mets à y le moni. Moi aussi, je comprends la raté. Moi aussi, je suis tout le monde. Oublie-moi qui n'a pas tout été. Moi, ça salon, on exprès. Si vous avez comme ça, la maman, trop. Et comme peine au salama. Le salami, le salami, le salami, mais, bazoli appé ensemble, moi, tam sous 19h to 20h, bah, les pendant ensemble, le cola messa. Bah, les. Bah, si mon salon, bah, ça n'a qu'à laver. Parce que moi, c'est ça, bête, dans mon thème. À mon avis, déjà, moi, 2-3 fois, ce qu'on a tout le monde, on va l'habiter. On va l'habiter, bon, on va dans Relia Erning. À tam sous le bagarre. Il y a bien, on dit que on dit, moi, là, on va les payer, bon, moi, quand il est tam sous moi, si. Bref. Moi, si pendant une minute, on a aucun cancer, non, de quoi m'a bêté, mais, à un moment, on a un peu clarté, quoi. Blon, on a tika qui, et à un moment, on a fourni congélateur, bon, tika, frigo, tika, yaou, moi, au moins, là, nini, bameli ya yaou, bazukaka, babwaki, na poubelle. À un moment, mais, pour la yéneti yaou, rabika, non, mobile, ne moto. Amen. Nzo, on va la bato, mais l'année yaou. Nande konanga. Na trop. Yekola koloba, oui, non. Jour moko boye, surprise kapangala. Parce que moi, c'est comme ça, là, à mon état, ceux qui azon loba, mon bala, moi, on dirait que non, moi, c'est azon babou pour la camarade, nanga, la camarade, quand c'est camarade dans ma vie. Moi, c'est dosé. Parce que tout le monde dit, faut mal, ma cambo, tout nanga bondi, tam sous. Ya bino na tika biloko ningi wana te. Même na tika biloko. Mais au moins, la salle de salité, tout propre. Quand on a tiré une écoute, nous sommes la boutou vers 2h du matin. Moi, c'est qui pour ça maille ma cassi. Il y a moi c'est kaka. Pour ça maille. Habiter là kende, là qu'ils ont maille na frigo pour monter dans ça là mon moto. Parce que nous dans l'obia wanda kongeza moi moulaï, moi munene et tout. Pour bima pour ça dit pour accéder dans salon à moi distance. Moi mouké. Moi ça tamboli. Joana na butu ayebi ko tuteke non? Wana ayebi ke mutakola mukate ça dit ba era sala bevenema na yi. Moi ça fongo la porte ya salon akuta boy. Et fufu pinezo binsa milinga. Na ngomlingo. Azupe accompagnement ndunda tie mupanzi. Ya épinard. Foufou que l'on s'est mis nous se font les portes boy. On vient donc nous sommes à dami. Mais nous sommes moni moi si, moi pas le bassu et exact. Mère, la mission ça les bêtises à ma casse à la boutou. Moi ça a bien été pour mes athées, avec choqué, à côté de la cuisine, à Zouamaï, à Bokimisu, cuisine a été. Banzungu propre, donc ça dit nalambe badiwana, à ça laver déjà nzungu. Nzungu propre et tout. Moi c'est qui choqué. Moi ça dans la chambre. Il y a petit mais on a qui héros pour y habiter. On te met ça dans les motos. Et il y a héros. Moi ça quand même ici, il y a héros. En tout cas mais tu vas dire héros, tu as vu, ça la peine salaire à ma casse. Habiter que moi, ça remarque des blocs, moi, ça dans la chambre. À Msumba, il y a bima na salon. Ok, moi, dans ma cambo. Camarade dans le salon. Alors, ça n'a bima na salon. Alors, ça n'a habité. Il y a ici, bima dans le salon. Et non, moi, ma camarade dans le salon.
Yebisanga sani. Oui, comme un alambi foufou. Maman na yebisa. On a mis tout des ans, on est au son boyeleka. Alambi foufou. Asukola de nzungu. Na kutolia foufou moto. Izana nuku. Nde au son boyezana. Je connais les gars na obima. Et puis tala foufou monene. Ah. Nous quand même bien solo monia. Oui. Ah. Même si nous rabino obima qui ne tala. Nous rabité. Si on a bimé au monde à boyebisinga. Tika kaka. Ah, nous ce qu'on va nous raisonner. Ah, moi c'est une amanda boyebisa. On a ba yaourt na frigo. Est-ce que vous mettez la yaourt? Oh t'es. Ah. Na ba yaourt na frigo. Est-ce qu'on a droit penza camarade non on a droit à fond la frigo nanga. Tamakambo. Tala. Noko choqué. Moi c'est Chabino. Nga no ebiso et puis na tika na boyebiso parce que mikolo nyo surtout son aké on a tala. Namonaka kaka misuni to mbisi to biloko na lambaki quantité na tikaki namonaka yango te mais sikoyo eloko ekamwisi ngai na yo mona ke donc asokolaka na nzungu alambela c'est-à-dire alamba yango na fufu et plutôt ali yango na fufu mais na sokolaka nzungu ya fufu azwaka ntango kosala biloko wana nyonso ndenge nini mpe alia sisi asoki basala na zongo mpe na pongi normal mais toliaki na ye pas seulement que biso mo bakolo ndako tolia so ndenge nini mais donc ndenge azosala en tout cas oyo eza kindoki et puis na 2 heures du matin olamba fufu olena opo soki basala une fois te à plusieurs fois et ça là que na journée wana tellement moi ça monaki akomi mal à l'aise non la muka na tongo alaki ah ya ngala ke na ke kayuta c'est bon no ke kayu on a yozonga le soir les abavandi pour badami et moi à fond on aura profité comme ça noko ah ya lobi no ga miamu kutu au se kapé kutu mera au kutu na damit ya bi ah on est au lieu il passe ça semblant a lobi ka bo pa mi ke no tam so betela mobile na abi o bane au lieu abi o mera episote putain epsingata abi ah na badia bani on va les payer, on a que non, mais ya, yo on a deux côtés na cuisine, na cuisine à moi si, na cuisine à moi cité, ok no, lamba ba fufu bani. Choqué, alors qu'il vérité ce que moi c'est Sakai. Moi c'est Sabino en tout cas, boyenga na okokangote. C'est très dangereux parce que banzungu nga na otika wana, na otika bilo na wana. C'est très dangereux, vraiment boye na ko resouter. Ou soit faut qu'on vende c'est quoi c'est parce qu'il y a qui peut avoir pour ça là une semaine ndengo ibsenga mais le lieu comme kokende presque 2 mois ça ne va pas ah noko siko ça zo idéal et puis na makambo ape moi c'est non yo mo folo banaye vandi ça yo sola naye o ibsai ah noko komi kilo pour avant de ça ndeko po ibsai choix ezala quitté comme ça avant d'ici bien tout sur en tout cas nazo yamba ba ndeko mo bazo uta Afrique bazoya déjà toujours voyager ko toi token ça dit ba improviser voyage moko to voyager token do bango donc yangwana na rolinga vraiment avant de token to ki dimanche avant de token de foyo au tikandako parce que il y a bon ce qu'on a qu'un peu avec lui mais ndeko na ngata yo moko nazo ki yo pour une semaine mais le lot c'est les 2 mois et puis suite ezati il y a bien habité en tout cas le lot toza mardi sur mercredi avant dimanche ça les fort maintenant au loka place au kende parce que madame alobi na ngaki na photo kanganda donc voilà choisati de façon wana ndeko wana ekobima akei makambo eza kosalama ebele oyebi mawa eza ngambu mawa ya mabe kovivaka na vie koyokelaka bato mawa te c'est pas bien yo moto osouffrir koviva na vie ya mawa te et puis tolobaka chaque fois biso bakongolais eloko boma biso toyebi koloba wi na note c'est-à-dire
On peut accepter le mot après comme inacceptable. Il ne fallait pas accepter le mot. Na sala erreur moko grave. Ndenge na fongola ba porte ya kondima makamba boy. Ndeko nanga ozolanda partout. Ndako eza sacré. Soko yo bagate. Place oyo bombaka nzoto na yo. Place oyo bana na yo mwasi na yo azalaka. Eza place babemaka tout le monde te. Ebele ya komemela ope mpoka. Obi mpoka. Komemela mpoka. Bato misu bazala pe na chance ya ba camarade te. Ebele ba na chance ya camarade. Et puis bato misusu o basalisaka. Bato o balinga basalisa bango. Bango basalisaka bato te. Omoni mutu ndenge wana yo pesi ye place. Mukolo yo ozanga apesi place te. Yo kuta musu nzamba za sunga yo. Ke o mutu mo boya akolakisa mutu wana pena ndenge ni pasi ezalaka. Il faut apprendre mutu wana pasi. Akolisa mutu wana ndenge akolisa ye na ndenge ya pasi. Komemaka tout le monde na ndako na yo te. Na ndenge bien. Faut tala mutu musu memia na ndako na yo. Au moins on a que non sous stabilité, tam sous pas me bénédiction bazali. On le à chaque fois. Il faut qu'on prie aka. Il faut qu'on prie aka. Kola la loi ngulu te kola mkala loi ngulu te ko bima loi ngulu te. Ko memaka bato na ndako na yo ngule ngule te. Nde mo les États-Unis so benga kinga yawa abengi nde ko benga ngai atika kipe voice to landa voice sango boyoka dende kwa lobi ana pasi na motema apesa ki confiance pa ya camarade na ye papa na ye avant kufa ayebisa ya lobi camarade oyo aza camarade mabe ye andimaki te pona ye akangisa même papa na ennemi. Mais, tant que comme aux États-Unis, camarade a kenda ko luka vie so côté ni ya luki ya vie zonga Kinshasa. Enta sali pharmacie, enta. Mais, tala makambo camarade sala ki Rolanda ngo. Ouais, salut père. Bon, histoire nanga, j'espère na beta ngo briefing. Histoire nanga ezaki nazalaki na mimo boye tokutana na ye na classe na deuxième secondaire tellement biso babota biso mpe mibali vraiment nde bakolisa biso tozala na biso vraiment te ke na sens ya bato ke bazalaka na bacamarade bakangama na bani naya kokutana masa moko boye komboni die merci nga mo mpe die merci komba mboka ye ezalaki kinzanza engaki ezama donc tolingana vraiment makasi tulingana tellement makasi joie bani wana tukutana wana ekoma mpe ke toke baklasse tosilisi baklasse na sisa liboso me akatanaki ebandela mpe aezwa tosisi dans en dehors ya classe tokomi kokangama do tokoma eba bameilleur ami pas comme possible voire même si bato kutu bakoma ondima susu te ke tolaka bani bakoma okanisaka toa bandeko tovandi ema tolekisi bamoma bagalère ofika ki bafamille yango mpe touti eza yango mpe ya possibilité te tolekisi ema bamoma galère mais à un moment donné ekomaki papa na biso ayaka kosilikela tellement makasi tokomprena yango kutu te moto ayaka déjà lalaka epa na biso avandaka nga mpe mona avanda epa na bango to bafamille ebe esangana osanti ke meilleur ami ele ngai nde baba eme ele ngai mais moment donné la tolala tolamuka boye papa biso asilikela ye makasi ona nalingi esu yo na camarade oyo te nadolingi ete ndeni mutu banda tobandi banda deuxième secondaire tinde toesisa baklasse boye olingi ete na ndenge nini tovandi lisusu mpe kototambola ye après baklasse olingi ete ne papa asilikelanga tema makasi camarade oyo aza camarade ya bien te mpona mutu banda tovanda na ye ti lelo ekuta yedanga na batransport bamambo ebele nga mpe nayedaka ye so naza nango me lelo oka briske moseliki boye ndeni tellement papa anda kolinga nga mpe makasi nga ya mwana suka
namoni ke no isimba te nakangisa kuvoa même si na papa enemi papa kenda sola na mère asoli nanga nganesi mère sa père ki soki vraiment la posana limbisi donc ye fois sola na kama nanga papa pe tango tellement linganga makasi ke olimbisa camarade wana ye koma pe boye baage ya badevelotere obi baage moto yokaka bamasolo develotere temanga na ndoko na biloko ate masana pusanga no toke tobetaka adeve wana toke tobeti deve nga nazwi akatani na bandi osala bademarche kuta ndo edenga voi même si na bambonga transport na ye pe esalaki les jours ke nazwi pe visa na nga nasombi pe billet ke na voyage ndeti lobi lelo père akufi na butu wana boye ka wana boye bafami bakonsenga no il faut kende talaka fami mpe toza pasi soko okete yosala mabe yo so okeye okoya oyede biso mpe na koepole fami na bamambo ebele esaliki nga na ke na nga mpe masana ya bake batiki nga na kei epuis bango bazongi tellement soko masana koma déjà famille makasi tellement nalingaki makasi koleka mpona bandeko na mpo bandeko na misusu ema koreleka mpenza bien mpenza te na etala na bino nakoma koyede masa osufri na okaki masa boti azwi mwasi aboti donc azolekisa mwa avi mwa apasa omo okiba nzela équateur asumba batumbola na kini ayeteka wana équateur nazwi nayebisi masa wana na bino natindeli na mbongo asomba na telefone te loko moko natindela masa mbongo mais chose grave ezaki masa wana azongisela avant même si mbongo ya bino il faut osala nanu nde oza wana il faut okoma nanu na mbongo epinga azanga presse te tolia mbongo tellement nini wana parole wana ekotaki nga makasi nayaki ema convaincu que non ça c'est vraiment un frère pour moi ndeni moto akini aboya mbongo ya moto apoto nayaki kosala bafere nabiki non masakata nzela wana nga mona azwelo ndako tellement ovandi epa na bino bongo epa na bino nga mona azwelo charge ya ofutelo ndako kolesa wana mwasi na mwana nayaki ozwele mpe ndako charge wana nayepesa masa confiance tobandi na pharmacie tofongosi pharmacie ma ya monene pharmacie na masina wana na quartier 3 tofongoli pharmacie monene toifongola kenkeleri tofongoli mpe kenkeleri mbongo ekomi kokota na bino ifo tobakisa bafere do balaka na source de revenu moko te ifo ekoma mo ebele toekota na monde ya transport bamoto gisi totie bamoto gisi wana boye ekomi nasombi yango 5 na tia yango wana ekomi obula tellement mbongo ekotaki ebele tokomaki juste montant eme ezalaki ba 25 000 ba 30 000 tokomaki na bino il faut tocreye lupangu tosomba lupangu mo ata na lemba tobeta baflat hotel to nini mobo ya bo bapartement viki nde badevelopement ezokota na mokili peut-être bamoto babiloko to ezala te bapharmacie ekoma baexigence ya makasi depuis wana kaka tobimbisa lisolo wana mpo masana acréa compte bancaire apesanga bacoordonné na mona mais depuis kaka nabimisa lisolo ya mbongo wana bon masa kuma un peu difficile na ozwa na telefone nayebetela mwasi na bino nga nasepela adeya te na camarade no oyo eloko osala trike camarade na yo yebisa ye kaka yo kweli problème moko esenga aide otala soki vraiment ye akoyede yo me nga na ondima te ke ye asalelaka bamambo wana autiliza nde mbongo na yo nazwa mpe nakosa ke anga problème moko makasi ekomi so moye kozala otindela ngai mbongo so moye kozala otindela ngai mbongo mpona s'en sortir na bamambo eza camarade wana akomi kaka baraison no koto otala boye banini bafere ezokende te tambola te nga na zenona akosa oyo bafere ekende te kata na mbongo ya lupango wana baraison kaka baraison nekomona ya valable te apres mpo zwa ye nanu bongo atotiki bavoice mpo arépondre c'est totalement difficile ekomana soki obengi ye boye oyo nana bato na orapele oyo na osala boye aorapele mpe te ekomaki mpe louche me nga na motu na nga nazalaka na nini wana teke akosanga mabe doki ide ane ezalaki nango nga te ata moke ata ndambo ezalaki nango nga te ntina yebisi ke non sava kanga kenkeleri teka biloko tindanga mbo problème na nango eza tellement sérieux maso kenkeleri ekangama déjà depuis 2 mois mon frère biloko ya ngai ekangama depuis 2 mois nga nayeba te ndeni ngalo touti osola bakala te tosali deya baévaluation ya biloko tout
Mais bon, ça va, problème, était quand la pharmacie, tika pharmacie, puis ça n'a pas d'urgence à ma case. Oh non, bah, c'est quand la mais camarade au juste, c'est quoi, nani yango koko intoxiqué, oh non, il y a un problème, moro boye, côté na foute la ka, ba kindo ki kota, ata expliquer ou comprendre, mais biloko ya ngamoko, mais c'est ça va problème, puis qu'il y a bimsambo na banque. Aki, oh non, banque wana, tala ba complication, ba niko pesa mbongo te, oh, mais mon frère, on a un problème au kananga ou bien ndengeni. On a un problème au kananga vraiment na mtemo lobaki yo donc il faut ça ngaka mabe ou bien ndengeni. Donc et comment route ko lekela na mtu soit ki makasi. Mais ces problèmes exact tout ti camion so soit kasi ba moto wana teka ngwataka abona ba priwa na ngana zo. Oh donc ba réseau ka ko ba moto ta ba moto ko majina ba pani ba nini. Et on a dit massa oyo c'est que aga problème soit kananga soit nini. Nako tika na ngapi budi a bloquer nga kuta fete komande kuta bloquer ngai. A bloquer nga ndeko tindela mwasi na nga voice oyo kuto dokota ba mambo yo. Yeko tu soki na mwasi ne esimbaka koto me yeko to zwa libala wana ti. Ozwa ngoka na chance loko wana ishoka nga tellement makasi. Mais ngai tellement na mutema vraiment ya kosala bato mabe te na mutema na nga ti sikonde na abu na ndima kutu teke ye mutu asalanga mabe yo. Mutu mosusu me na ndima yango te. Voi même saka famille na betela bango eloko te na betela bango te me bakutana na nzela bapesana mbote mpo mama ebisalaka ke no nakutana na ndoi na yo malgré akoma likolo kono akoma na bamambo ebele asalaka apesaki nga mbote boye tokutana mais sikoyo nayeba te nabetela bamare to nabetela bango te mais sikoyo nabeteli mpe bango kuna donc opesa donc mbilinga mais nga moko vraiment boye na motema sans kutu ye ata ya koluka nga to ata alukini nga te nalimbisa na ngai parce que na motema na ngai nazalaka na nga na motema mabe te ya osala bato mabe te. Voilà. Fuyez les mauvaises compagnies. Nandenga bien. On va prendre Nandenga bien. Fuyez les mauvaises compagnies parce que mambo tokuta nango tala ndeko afongola motema kaka boy afongoli motema wasalisa moninga na ye. So on est moninga. Maman la mystique. Même la propre famille na yo moko lingo sunga mutu moko. Mutu nga elio ba merde moko ndi makututi. Mais ce que tu as bien, tu as dit que musikati. Au fond, les mots mobiles, non bon. Bon, n'habitez mon kilo, n'habitez ceux qui font qui m'a pas n'habitez. Ok, la famille, même chose. Ok, bon. Ah, tout le monde, hein, ils ont un bateau, bah, comprenez, bazali. On peut se faire la famille, bah, tindé les biloko, on voit biloko, teka. Il y a ce biloko, bah, mon bout. Et comme il y a na mutu na yabi que non, c'est quand tu habites à la bande eso. Il y a un singa ngaba na teka bilo na zona tindelembo. Mais tu moti akwei azangi peso su ata 1 euro za na moti. Ya mawa trop. Ye kola koloba oui na non. Non na yo ezala non. On a une recommandation biblique. Oui na yo faut ezala oui, non no faut ezala non. Alors tant on dit oui, il faut assumer, tant on dit non, il faut assumer. Mais moi je crois que non ya laka. En tout cas, l'immissan na ngote. Au moins non na yo, tam se sundio. Pour oui wana, il faut assumer. Tant on déficit et comme pas on se comme on qui ma yumbo yumo peseki. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui avant nanda aujourd'hui pour quelques jours. Mais il y a comme si quoi yo, on ko des problèmes. Il y a des gens comme ça. Ndeko ni des camarades bokutani boye. Okoko takatina ndako eloko wana ko sala yango te. Eloko wana ko sala yango te. Amitié ni bozana ngona mutu wana. Relation ni bozana ngona mutu wana. Okepa na yo fongoli frigo. Ezalata. Ezalata. A camarade na yo. C'est-à-dire ozana autorisation il y a eloko te et pas na ye. Pour vendre, qu'est-ce qu'il faut vendre quoi? Prenez place. Pour vendre, faut ça. Prenez place. C'est-à-dire, aux gens autorisation comme ça là, rien et pas il y a
moninga na yo. Sikoyo, il y a des gens comme ça. Na se ko appelle solo ka ba chara boya. Mutu mo ka ba ba boki bani baninga bazui moninga zwa ekutu na souffrance. Moninga zui c'est bon ayaka vanda baki bazui na butu abimisa na ndako na butu mbule beta. Bagenda bazwa baya ba tient na parler. On va parler. Même histoire oyo, yo makamondi yese bato baze beleko. Tolo belande bango. On a na butu banini alambi fou abimisi mbisi na frigo sonene a chauffer. Donc adame pas la tine pas ça ni on se rend tongo. Donc normal on qui donc ça dit eza na bato nyama bazali. Ndo sala bon quand c'était ba sepela ba tonga ko na ndenge mo osala te. Ba tonga kayo. On a droit te okota na cuisine ya bato. Le bande za tonga ndako zalaka, banda ba poto neza. Wo se ma bon ba si comme sous cuisine. À occasion peut-être okota na cuisine. Mais quand on a beaucoup de cuisine, on a beaucoup de attends, on a tchola na pa na yi. On a tout ça dit limitation na yo place sur la PCU et sa cuisine. Osa autorisé plutôt et sa salon. Osa autorisé et on va dans salon. Même quand on télécommande, il faut tout na. N'a bien. Pour ça quand on sous salon qui tu vas. Na butu atandelo so nyongo lali osuki wana. Nyoso fo senga. Yo suis na accès au tcheli ko makolo mais ça au baye ba plan na yo et puis sur la drink ana buto koti na cuisine on sali makusa boni boyego bongote bongote merci yo ya mbaka batu yo za moté ya malamu eza malamu mais moi éducation pe moi mokie libisa yi vérité ba ke non moni awa cuisine nini. Mais ermo blabe ndako ezana na bana ndako ezana mwasi na bana fotala mutu nino yo ya bana ndako na yo fotala mutu nino yo kota na ndako na yo c'est important tala pena nani oyo fo kota na parler na yo c'est important pour o kota mutu mo na ndako na yo amemeli yo ba problème et fuyez les mauvaises compagnies mutu monde déjà bokene bien bokene ga bien. Et puis, il faut soigner la relation. Mais, si on déjà monté nenge wana, yo lali na butu na ndako na yo, kasa lokat. Yo lali na butu, bo lali na 2 heures du matin, yala ma badi aka fouye ba misuni na nzungu. Atia chauffer pas damas ici, chose plus grave, à laver ba sa nezongi sika atie kuna. Donc soki yawa moni ya mo fo yo ki na rappeler moi si. So moi sinon bigi non camarade no wana na mona genre na ye ndeko nanga za na droit ndeko moi si za na droit parce que ça chez eza ka chez bango na ndenga mabete mais camarade ozana mo limite pour yo est-ce que yo ndima basala yo camarade no yo sala ngo pa na yo je ne crois pas to sukia Kangadadi, Kangadajo. Asiko, Nera, Yenisagi, Tobodi Kansai. Atoni Kuba, Papa ye. Olingo yanga na yo, bana bamboka. Olingo na pesa kiyo konzenga papa. Olanda bamote basa banzambete. Na chakre na sala yo, na nzoto na yo. Bajaluma wate o, bajaluma wate. Atoni Kuba, papa ye. Olingo yanga na yo, bana bamboka. Olingo na pesa kiyo konzenga papa. Olanda bamote basa banzambete. Na chakre na sala yo, na nzoto na yo. Bajaluma wate o, bajaluma wate.